Abonnez-vous. Congo Esengo TV. Bisapi oyo. Et est-ce que tout bas parce que nene quand on s'abonner. Toi, on s'abonner. C'est pour sentir Congo Esengo TV. Sans s'abonner, tu vas katuka mbaya. Voilà, très content de vous retrouver encore sur votre chaîne Congo Esengo officielle télévision. Je sais que vous êtes très nombreux à suivre votre chaîne. Alors, nous vous demandons, comme d'habitude, aux Ongelaka Koloba, abonnez-vous massivement. Benga voisin, vous savez, affinez la cloche, il y a abonnement, vous s'abonnez et belé, la chaîne de Salabino plaisir, chaîne de Salabino actualité en temps réel, chaîne de Salabino invité à Malonga, parce que notre travail, c'est pour vous faire plaisir. Merci beaucoup, nous bandeko nyonso, soutenir Arabiso, vous avez belé, mingi na Paris, na Bruxelles, na Londres, partout au Bozali, spécialement na Madame Doris Fimpa Oazola Nabiso. Merci mingi. Est-ce que vous allez frères Slaidi donc Matondo mingi na soutien na yo de près ou de loin. Bienvenue Mangwata donc Motomoro ya bien. Nous là toujours Koli. Puis ça a plaisir à trop pitchomans il y a toujours de tous les temps et de tous les jours. On est là pour faire plaisir. Alors Toroyamba Ndeko Prino Mimbenga Azamoko il y a bakada na kati ya nouvel élan il y a ndeko muzito pe na kati ya lamuka toujours beta masolo sorti à gouvernement il y a ba warrior donc gouvernement c'est bimaki les candidats aux années par rapport à ça et puis dédoublement na kati ya lamuka masolo na to ko vendre la mingi yangola ndeko prino mbotena Mbote mingi ndeko Jansi pour l'invitation et puis na profiter de la même occasion et au pisa ba congolais nyoso bazana poto le monde puisque bazali un peu si bango mbote et puis na moni na France maman na nous na PDG Martin Songolo on a pesi mbote bisika bazali. Voilà, alors sorti à gouvernement 55 ministres tolanda ki bakombo msuto yebi msumba liboso. Alors réaction des années par rapport à ya gouvernement ici le matozela ki on peut mingi. Merci mingi ndeko Jansi pour na mutuna na moni gouvernement oyo monsieur Chilombo na assistant na esa malukonde bauti ko bimisa biso bayi nouvel an biso la muka biso peuple congolais en général to ko souhaiter ba bonne chasteté et puis de souhaiter ba malheur en général mais le bara nangambo mais on a ko s'accaparer la peuple ndenge biso tozotala biso peuple na la muka tozotala et ça le liya musala ya mabe oyo ba congolais bazelaki kiloko malonge koya gouvernement ba warriors ba lobaki organiser gouvernement ba moano ndeko Jansi mutsoka za warriors aza un guerrier. Imaginez-vous un guerrier ou abundi bitumba avant de mikolebele na nzala tango zoya cela veut dire non ayena ekoyiba cela veut dire non ba ministre oyo boni bango o bilongi sikeza wana te parce que batika au cause peuple congolais que non il y a eu plus de 80% de nouvelles véhicules bilongia sika ezawana te donc peuple congolais en général a s'attendre le comme monter parce que ba miyibi ne ba copier bongo bonga pona kokota et les pona ko préparer ba élection en 2023 ne ko na choma mungu na munoko bolinga ki ba uta la planète Mars to Jupiter pour ba diriger na gouvernement bacha bato kala ko basala na Kabila bachi bilonga sika o te baza ba pauvre ba kuma sko bolingi nini ndeko Jansi yebisanga non parce que na comprendre mais ça va congolais ndeko Jansi na bino boye ba que régime oyo ya monsieur Chilombo à côté na fenêtre a robima pe na fenêtre et ça pouvoir o ya iniquité oyo mama F Bazaiba toza respect bitumba nyoso to mundangi na ba mais na kamo comment na mama F Bazaiba
ko compte na régime na pouvoir oya benga ki yango elle a compris qu'elle devait soutenir. donc cela veut dire que les afouis habitaient à Moïbi. Batel abi non, tokotika Chilombo, ali ambongo ya mboka yemokote parce que zolo ko Moïbi, biso nyonso to sala nini, to kene ko yiba mbongo ensemble pona koya 2023 pona ko préparer. Cela veut dire que bilonge sika o bazoloba. Tozui mutu lokola ministre Chéribert Okende. C'est un grand châtre, il y a Joseph Kabila à l'époque. Bah, on dit qu'on peut ça une entreprise. Ah, ouais, à l'époque, il y a ministre, il y a portefeuille, Janine Mabunda. De quoi on a mis si canyon soit l'équipe. Échec na échec. Azalaki na bino na la muka ofinga ki était ou lobaki na lelonde lokwa ndeko jonsi bando misama bena nazo bisabino mutu lokola Chéribé Okende. Abomi combien d'entreprises va passer qui responsabilité. Ah, à l'époque Janine Mabunda. Excellence Jeanne Mabunda, ministre à portefeuille. Baza ba ministre oyo ba bomi ba entreprise baza ba tout ba bomi ba entreprise à l'état mais le lo oyo boye ko pesa bango nini ministère mobimba. Regardez-moi ça c'est la médiocrité. Tozui mutuluko la oyo nani ministre oyo ya défense. Tala au moins monsieur Félix quelque part ta ya mboka oyo za niveau na été. Tant tozo ya na politique toi pour en servir. Mutu oyo ba tangi na rapport mapping de j'en suis. Vérifiez le rapport mapping. Au bandit Kokitati na 114 personnes. Au Kuta, colonel Bilamba. Criminels alini, génocide. Oyo, tango yaki na Laura Désiré Mobutu. Na nini na RCD ya deko Azara Soubewa. Mais monsieur Tulombo, azwa lolengi ya mutu oyo azana ba dossier judiciaire pour un crime et génocide. Ozoye, OPSAE, ministère et la défense. Pourquoi? Parce que Aza n'a pas parenté la première dame. Ça c'est quelle histoire ça? Est-ce que beaucoup ça réellement normal? Vous croyez que Batouana, Batou Babomi Batou, yo OPSAE ministère wana, Tolongo wana, Bolobi Kazara Soubewa. Alongo, Azara Soubewa n'est pas parti de Kojansi. Et le qu'on dit malamu ba congolais ba s'attendre. Mutu o ba uti ko tia ministre ya faire ya infrastructure na ba ministre 4 ministres ba rwandais. Donc mutu o a remplacé Azara Soubewa, décentralisation. C'est Rwandais banyamulek ba yebani. Donc bandeko wana ba poste wana nyoso pour vous dire que notre pays de Kojasi est vendu. Ceux qui va congolais va faire attention Bon, je n'aime pas trop parler de ces dossiers-là parce qu'au Congo, on a plusieurs tribus. Si Mouniamouringue est représenté dans le gouvernement, automatiquement, c'est Roubert qui revient. Hein? Mais comment vous affirmez les choses comme ça? Le monsieur qui devient c'est un bras droit à Azara Soubewa. Et puis même poste on a tozomi tuna depuis Congo Batouana infrastructure les saline. Baza ba hérité nini po bazwa même oyoki na Rwanda ndenge bazo sepela buna basolo ba kinywa Rwanda na sana ba audio awa ndeko jasi tozana batu oyo que non mboka oyo bazo mériter en côté. Voilà un peu toki koloba que non batu oyo baza la dimension ya ko gérer mboka te. Tozui lokola ba ndeko jali sebusa na ministère ya commerce extérieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Ba coopéra jour on a baki plus de 400 coopéra. Ba ko mona ngai. Na bisi ba abana tout ba ngo problème na binozani. Ba chaire na zan a na vie ba so bengala bango. Commerce kufi. Jali sebusa. Rendement ni na pesi na ba congolais. Donc au moins que no batu oyo baza vraiment donc baza clique ya ba likopa ba miyibi ba ko boma Congo. Ozui mutuluko la mais poste ya issu éducation. On pouvait donner à tout le monde, mais pas quand même na niveau Moïno Nzangi. Ça c'est ça insulte. Il ne mérite pas, mais il ne mérite pas Moïno Nzangi ne mérite pas ce poste de Jansi. Au moins que nous partout oyo, basali babiloko, tel que nous tenir paramètres, la méritocratie, expérience, et ça juste la recommandation leader na bango politique. Il y a moi le moins comment qualifier Zela non Batouana non sont de Jansi, ba cause la redevable envers de ba congolais mais ba cause la redevable envers ba autorité na bango parti. Comment qualifier mutu on a la salle musala. Juger na musala et ceux qui a salé à réussir au Lobani. Papa ba image to bomba yango. Na bi sibino de Jansi bokanga ba image oyo. Na bozonga awa eza fruit ya moyibi le début déjà ezo sanosi mabe lelo oyo moni ba soi-disant député oyo le plus médiocre au cardinal Mosengo Alobela plus de 138 députés ba se rendre compte que non tout ça li haute trahison envers le peuple congolais lelo oyo haute trahison te bazo réclamer ba poste
papa tala ndeko jasito to réfléchir Et d'abord, par trahison, ozomona que bino ba député bozana mandat oyo peuple congolais apesi bino bokende kolobela bango na kati ya assemblée nationale mais lelo oyo bino bokomi na assemblée nationale bozo réclamer bokoma ba ministre alors banani bako défendre le peuple congolais na kati ya hémicycle n'est-ce pas que non ozomona que non batu oyo bazana esprit à travailler pour na mboka batu oyo ba juste pour na ba intérêt na bango batu oyo ba été que non peuple congolais a se retrouver en général gouvernement sortant oyo ya PP nani Ilukamba balobi frais de sortie et ils ont coûté 5 millions de dollars oyo ya Sama Lukonde assistant à Chilombo pour la faire rentrer bango ils ont coûté 7,5 millions de dollars mais t'as la pillage oyo Chilombo organisé na ba ministre na ewana pour na koya ko nyokola lisu ba congolais ya mama na mission nouvelle de l'an tolobi tant tozoya ko récupérer pouvoir en 2023 on nga moko na ozala président assemblée provinciale parce que ba buzo ba nyonso ba nani ba passer godé pour ba sera ba gentili ngobila ba biloko na kozala te ya mwana ozomona que no biso tozawana na peuple olandi lelo récemment tozaki na point de presse pour na ko bisa que non bande ko na biso ya est o bazo buma butu moy o ba rwandais bazo ya bazo kota bazo sala o balingi tolobi na mikolezo ndeko jansi tozo lancer ba marche moko à grande envergure pour na ko lakisa que non peuple est souverain et puis ce qu'il faut pas tchatchi ki bato misusu il faut pas pimba parce que 2023 côté quand ndeko Chilombo ils a génocide parce que depuis qu'on continue à pouvoir azo sécuriser ba congolais depuis qu'on continue à pouvoir Moussa na ika kotambola ka ba voyage le lo oyo bakambo ba congolais bana ko s'entendre nango yo wana zu ya peuple akena Congo Brazzaville na investir ya président ya donc c'est un problème ya ngo wana peuple azala qui a besoin ya mai et pas na ngana masina ba électorat na ngaba binde ko brino mai yezo bimate ndeko brino yo kana mais yo wana zu ya peuple mabeza wapi soki mdeko na ya bimi président abengisi a participer na investition mabeza wapi ndeko jansi priorité pour na ba congolais au moins le gouvernement a eu plus de 62 jours mais c'est Chilombo le président ne doit plus répondre aux invitations mais Babylon comme Misusu il faut se mettre mais papa jansi kozana braza awa problème c'est Chilombo azomi yeba oazate son problème c'est de se mettre au travail ayaki président ayaki président pour na kosala voyage ayaki président que non pour na kotambola ka kokendeke tourisme na monde ati kama jela il est venu na pouvoir na yo wana na lolinga côté li pour na ko servir peuple mokonzi pour na kopesa ba kinoa mai pour na kopesa ba kinoa misala pour na kopesa ba congolais sécurité donc voilà biloko nyoso lelo oyo mais ndeko chasi ezo monana peuple a souffert peuple a na maïté maïpa na ngana masina ezo bima couleur jaune des autres ma njili courant ça fait maintenant 2 semaines en auto na courate transport na parlo pas pona koma awa na longwa kinda depuis 12 heures maintenant la heure ngana comme une émission cela veut dire que non mais c'est Chilombo a organisé et puis pendant 2 ans avec 4 mois au asali nyoso o oui que yemoko institution président de la République il a dirigé ce pays pendant 1 année 4 mois. Et puis, alors, combien de wana ba yidi de gojansi. Cela veut dire que non, biso tango kozo ya la philosophie, ya ko redresser makambo parce que kotika ndeko Félix. Et ça comme si kotika en faire la katia. On va gagner le temps. Deuxième point la biso, ezali problème aux le kanakati ya Lamuka. Ndeko Moïse Katumbi a dit kazu battu un commandement ya Lamuka. Koto peu passation et salamaki awa. Ndeko Mozito azwa qui commande. Alors, Mbulunga ne côté na Lamuka, bino na Lamuka, bino mo bozo kana te, moni koto, o abendi koto, boza exemple te, au peuple bozo ba la kuma peuple mais bino mo makamba, Mbulunga les autres tango ne sont na kati ya Lamuka ndeko bino. Ndeko jansi au moni biso ba politique il faut tous à la constant et puis tous à la sérieux, tant tozo ya pona bundela peuple. Au moins, nous avons un respect à président Jean-Pierre Bemba, MLC, et puis nous avons un respect à président Moïse Katumbi. Mais comment on a atteint un niveau bandego oyo leader na biso politique, baluki ba se rabaisser, et ça vraiment ils ont payé l'image moi mabe. Mais total ana vraiment biso tozana résistance. Ndeko Moïse Katumbi na moi, azana union sacrée azomela ba champagne na ndeko Félix Chilombo. Yena ndeko Jean-Pierre Bemba. Na butu azana ndeko Joseph Kabila na kingakati na kashama na molimo esprit na ye ezana Lamuka oyo longembo ou bien aza mutu nyama na lobite ke non na fingi mais nazomi tu na soki aza mutu nyama parce que tozoyi ba te longembo sa za mutu be aza ndeki ba sa nyama comment est possible na moi ozolia na Chilombo na butu ozana Kabila esprit na yo ozana peuple congolais non ça ne se fait pas
ndeko Moïse Katumbi na ndeko Jean-Pierre Bemba balongo bango moko délibérément na kati ya coalition na kati ya Lamuka pona kolakisa ke non toza lisusu na vision na binote tango ndeko Matungulu alongwaki tango ndeko Atipa Simbusa alongwaki bango ba leader o batikala ki Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi na président élu Martin Fayulu na président Adolphe Muzutu ba soit ki acte na bango ke non bandeko oyo bango moko balongoi o moni ndeko Jansi biloko misusu il faut totanga sakaba na biso na ba classe de 6 ans ti limite aux 25 pour pour éviter ba cacophonie na mitu parce que moni mutu soka sali droit na âge moko 40 ans azana ba confusion ka bandeko Francis Kalombo ko interpréter ba makambo ba loi aibi yango te yango na pesa ki ba autorité ya ba kotanga si la ata non bandeko Francis Kalombo c'est là que non socle ya droit yango mona ki ba bengana ki na ba nafaki na parquet ya matete pour les compétences article 3 ya charte ya Lamuka alinéa 4 ce qui peut permettre ngai natanango pendant que Francis Kalombo alongola équivoque nae na article 6 ozo interpréter en mal nazo bitu na quel genre ba juriste o biso doza na bango na mboka ndeko Jansi donc mutu nyonso article 6 pond de Francis Kalombo ayoka na prendre ina fine bibon concernant makambo à droit et le bibo fine nini na fine ndeko Francis Kalombo bibon pour le fait que non retard à côté à droit na kimkolo à comprendre makambo article 6 il y a chaque la que le bibo les coordonnateurs représentent et engagent les plateformes auprès des tiers. Il est le porte-parole de la Muka. Toutefois, chaque membre fondateur ou adhérent garde son autonomie ainsi que sa liberté d'action et peut se prononcer politiquement en son nom propre. Cela veut dire que nous avons s'engager dans la Muka. Et le but que nous avons besoin d'autonomie. Tant que nous avons autonomie, le but que nous avons besoin d'autonomie. Tout ça, l'isanga. Ce qu'on a besoin de déclaration, voilà, ils ont engagé, ils ont autonomie, il y a ça la action sur le terrain, mais le but est que non, oh ya, on a engagé ma cambo la muka, non, voilà, de Francis Kalombo, ils ont interprété ma cambo, oh ma bé, il y a il faut pas congolais pas comprendre que non de Francis Kalombo, to finage bi bon malembe, pour abana comprendre, classe ya mukolo, ba récompense nango yango, oh pour éviter ma confusion. Na qui ta place ya Koloba. À lobby, la coordination du présidium est tournante tous les 6 mois. À la fin du mandat, le coordonnateur en exercice, une cérémonie de passation de pouvoir est organisée par le coordonnateur sortant. Mais ndeko Jansi, tant on ndeko oyo azolo bakeno passation de pouvoir est automatique. De quelle manière automatique on est? Vous bolongo na Lamuka, azwa Francis Kalombo, avant atanga article 3 alinéa 4 et la charte il y a la muka soki elobeni ni soki na ko profiter na moi minute muke bon ndeko oyo azana ba confusion azo yeba te tant baninga no na iniki ba sa droit malonga na ba IPC ya mana ko zala o mela champagne na sengwe ba benga ile maneke du parlement alors eza soni pena mawa oh excusez ngai ndeko Jansi pour ba congolais ba comprendre loko rapidement tout membre fondateur ainsi que tout membre adhérent peut se retirer de la plateforme la muka en tout temps dans les mêmes conditions que celles prévenues à l'INEA D. Donc, même ndeko oyo, ndeko Jansi, mutu nyonso ayaki na lokola cofondateur ya la muka. Na ba oba koti, azana autonomie na ya ko se retirer. Place à Monique non bateau tous ba vision moko. Même ndeko Jean-Pierre Bemba, ba Monique non biso tous na même vision ya la muka te. Ba se retirer, ba za libre ya kokende. Mais ba yango na lobby yango na lobby Moïse Katumbi na lobby awa bi article 6 et lobby mutu azo engagé la muka eza porte-parole yende mutu aza représentant bisikatu Moïse Katumbi akoti na union sacré na monsieur Tulombo oyo mission na bango ezalaki banda kala Joseph Kabila banda ko utiliser bango keno baya ko panza la muka po ba kota kuna po ko mona keno en plein au président élu Martin Fayulu Azanango na le visionnaire République démocratique du Congo Adolphe Muzutu ba boma la muka et puis bango ba dondo mais eza soni eza ko mettre fin ya carrière na bango yango wana to il faut au final ba ndeko Francis Kalombo ba bibon pour na ko éviter ba cacophonie ba interprétation ba article parce que autant à droit na kimukolo eza passe yango to lobi mutu azo engager la muka eza Adolphe Muzutu parce que ba ndeko pardon to benisa ba réunion président mais qui tournate président président oui déjà accordé justement quelques minutes président Martin Fayulu a bien ici premier président réunion ba yete
bah tu PV de carence la pièce na bango la même semaine bah après quelques réunions ils a eu 4 ans là tout le monde a négocié après mabino nga awa na za na bassin kusu na osala ba boîte Moïse Katumbi babengi abino ngai awa na za na manono koto boy na zoti mabulu ya diamant mais même semaine to moni bango et puis na tweet na bango négociation Moïse Katumbi a tweeté alobi azo soutenir Ndeko Chilombo atindi même maître Onyemba oyebiye asa juriste na mboka na biso aleka na etando ikepo na kokata charte ya lamuka mais quelle est lamuka ya BCBG bandeko oyo batika ko wengetize politique parce que makambu oyo biso tozolu lamuka eza moko ndeko jansi bandeko ba congolais ba bakeno Francis Kalombo na ndeko na président Moïse Katumbi tozana respect ya batuana bazo engager lamuka te parce que bango bazo partager na pouvoir exécutif provincial batindi ba ministre ba uti ko bima merci beaucoup ndeko comme nous avons se déclaré, ngai na place ya monsieur Chilombo, na naki na bengana ndeko Moïse Katumbi na ndeko Jean-Pierre Bemba parce que baza ba traître sinon ba combattre na autre na élection. Ya momoni 2023 ta ngai na kozanga assemblée provinciale na ba mukeba ba gentili mbobila oh moni lo ba okumo we na yena bango to bengana ba kona par voie ya urne. Et loko biso to kuiko ba ya mwana la muka eza moko. On a terminé pour aujourd'hui. On fait signe d'abord que nous sommes vraiment à la fin. Merci beaucoup de Bruno. Mimbenga la raison applausa moko ba cadre nouvel élan et puis na Katia la muka matondi ningi tokutani balasiba. Merci mingi ndeko. Voilà. Alors nous allons vous dire au revoir pour aujourd'hui. Laissez-moi dire un grand merci à Larissa Kabulo qui nous a suivis de très loin. Merci beaucoup à Picho Mansia les grands réels, Ridi Bonteke les garçons mignons. Merci à Krioni Loï, je te salue là où tu es. Florence Noko et puis Elvi Mouloemi de la part de Pincho Mansuel. Jean-Sim Poïde Catalyseur vous retrouve très prochainement. Au revoir. Abonnez-vous. Congo Esengo TV. Lisapi Oyo. Est-ce que tout le monde n'est pas s'abonner? Oui, on s'abonner. C'est pour sentir Congo Esengo TV. Sans s'abonner, tu vas nous faire